Dola qui a saisi parquet général à Kinshasa 4e rue qui a sali plainte naé a fundi bato surtout pour ozo menacer de la même audio a même vidéo ya bato ba propos ezake ngana mona ki corps ngana mona ki muto buka do la bi c'est bon le ko la bango ba bisa preuve na bango ba ya na sa mala bango kokota zo kota akuta ina mo pepe wana déjà robita ba mo ba récupérer les cadeaux la mo du li ba pasola ke mutu il y a des images ba photo auto zo ba photo ezali ba panza ke mutu tant ba panzi do mutu do na kati sayo ki ba panzi sous ki nae donc moi ça kufi les qui sous ba panzi mutu ndem le quoi maintenant c'est lequel makasi ba médecin hôpital ba si do la bi papa pour biso to benga mère double tu ba ke bénéfique na to ba li frida ba to zo ba petit to zo mbana mapasa to zo bana to na palais bo mère et tout mon ebimi mais moi ça on c'est que ça fait mal donc la mission vraiment dossier dans la parquet général à Kinshasa na 4e rue ça fait au 3e convocation famille souhaité ba tinement convocation boyate tout le monde est famille de télémaki que de la zone on a été comme la minute chose que de la mutamono ka famille la minute de la famille mais la mission l'état a ça la constat balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne mon master mo ça la même émission trop Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, comme vous savez bien, vous informer. C'est notre souci majeur avec le vôtre Yannick Wenge ici à Kinshasa. La série continue toujours au Tambola. Tout le information pour la bino. Merci de vous abonner, de aimer, de partager et de la biso malamu mingi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, tu es à Wanakati émission la biso Jeep ya vérité. Tu tambusi Jeep ya vérité. Kokuta Tina Mamadou, moko ya bras droit, ya de la star. Avec lui, tu remets un peu solo là pour na makambu ya liwa. Ya moi si ya de la star, moi mbilinga mbilingeza na kati parce que tout le monde lianza kunda analyse kezongi. Tout le monde qui peut la richesse à l'écran de la télévision pour na koloba biso keno de la star akimi. Aza na Mikili Apoto mais tout le monde qui apparition il y a de la star na maître avocat en tout cas toye kokuta nana nina Mamadou moko oyo azalaka na de la star to mekampe ko sur la sur ba vérité ya liwa ya Mama Frida Mamadou na pesio mbote. Ouais, bonjour les grands journalistes Yannick vraiment santé ça pas mal la rôle santé ça bien bolanda nzototé motema ils ont ça la passe puisque boyebi qui est tout au koufela oaza bongo très cher pour nabiso madame nabiso Mama Frida vraiment paix à son âme et puis il a profité pour nous présenter ba sincère condoléances na do la star au passage nabiso na présenter aussi ba condoléances na famille Mobimba et Mama Frida belle famille nabiso jusqu'à preuve du contraire donc vraiment nous avons appelé ça makasi na deux familles bacho bungsa oaza bongo vraiment être cher. Ça m'a fait makasi na do la star et puis c'est ça. OK, merci beaucoup Mamadou. Yoza moko oyo zaka na do la star pemeni biro nae comment na liwa ya mwasa de la star ya bat makambo belé lobami batu belé balobi na bandenge na bango oyo ko expliquer no bato ba otala biso makambo ngazakine. Bon, vraiment na ba mission na miko to sabwe ko zonga lisusu na makambo yo et ça n'a vraiment pas bon mais où est ça et le rôle siko et papa nanga Yannick et ça que ba Mama Frida Koufi ba information bimé belé tellement ba information bimé belé pour anine bimé belé pour aza moi si artiste ba ka ya bongo oye Mama Frida kuta nango tokuta na biso nango pe na ba famille na ba relation que ya ba mort sibiti mombe que mutu mona zo mona ka siko Koufi tokuta na biso nango mais le coup est tombé que aza moi si artiste et puis ba bala na récemment non monde et pédé na toile. On reprend. Si koyo, au lieu peut-être que, puisque ça fait mal, au lieu peut-être que Batu Oyo Baza concerné, Oyo Baïbi relation à Frida na dolate, Baya peut-être na famille, Topi Baya peut-être na Mokili, Batal Sabatu, pas Soyo,
oyo famille zoyoka na oyo dola zoyoka bato wana te ba se permettre misusu ba la musi ba guerre akala misusu ba yena bango pona koluka ba buzz na ba TikTok ba ke ko influencer famille pour dire que mutabomi mwana bino eza dola ba accuser dola directement na bandeli sans pourtant vérifier l'information. La famille aussi emportée sous le choc puisque biso tozo considérer malobatu ya famille eza sous le choc balobaki on sous le choc c'est-à-dire sous l'émotion considérant le quoi les émotions émotion pour maman il habité à part émotion ils en nini parce que liwe ezali phénomène naturel to lobite que tozo mona liwe maman Frida normal non mais ce qui mutaku feli na liwe ya boye bozo expliquer na ndenge ya gauche ya droite pendant que mutabuka intebino boye bobi abuka naki pendant que mutu abuka ni kingo tebino babuka ni kingo siko yebisa ngai mutu ebaka état de santé topé cause ya liwa ya mutu d'abord eza nzambe po ye mutamoni ya mibale za médecin hôpital bisika o mutakenaki on comprend parce que la dame maman Frida tanga koyaki mutu na flat on azakité mutu na batu na flat bazaki mais na kati ya chambre o dola banako louer na ye mutazaki te azaki ye moko pour dola laki na ba cook tant dola ye ko zonga ndakuti madame ne déjà par terre mais la kati ote mais batu ba selo ba rimer ba lobaki maman ba kutana liboko ya obukana mambebele bango tozolo ba mais information oyo ba déformer information ya on a vu soki muto a repesa biso ba assurance pour s'assurer que réellement que madame Frida bukana ki eza na ba hôpital pour aller ki na des hôpitaux abanel liboso na dispensaire aux en coin nde dispensaire ebité au kana biso te bo memaye rapidement l'hôpital mli ba na Saint-Gabriel dispensaire à chaque émission sorti mais dit coming terre na télé émission na ba journaliste ya mbo obosa ko musala ba no mona papa na lobi nga bika na yamba ki ye mutali boso mais na tiko mona pas sabukana te kingo pété le roté tension na inde ekitaki makasi ezaki même na difficulté à zona matoi ne na tine bango bokende rapide na hôpital ya munene po biso ba pareil adéquat ezaki te nde ba même madame Frida na Saint-Gabriel kokoma ba komi de la commune corps kuna ba komi kuna de la paix été que moi ça confie tant qu'à commis nde hôpital médecin ayo ko informer de la vie que madame na yo aza sous ta ko ka ba comme l'hôpital moment de la kimi to kasi yango to beta lisolati de la commune nga zo information na 19h ponga na beta o nga na vivre nga na zo information ya madame Frida kufi 19h na keti na Saint-Gabriel na kuzi dola za wana dola alela famille ya Frida bazapi wana donc famille ya Frida zaki dola bazakiana et puis de la quoi décidé pour l'accord malgré qu'il était son mari légitime mais a bengaki non quoi ya Frida au hasard responsable de quoi ya famille aya bayi bandeni ba osa pour tia corps na morgue oncle tout ça na oncle ti wana oncle pas ba pasteur mi balé ba pasteur ba koti na salle d'urgence ba bandi ko prier na moment tout ça na likambo buku na zaki te zaka Frida kofi tant ba prier ça au moins 2 heures de temps prière après ba monique mutu ba bonde la mukate de ba pasteur ba bimi ba bisi oncle bi que non nzambe ça il a mokano na ye noko beti boyelo bogabi Frida nga leki mbongo libala nga leki mbongo wa sali oboy nga na ngai so ça ko tambola na otambola c'est-à-dire déjà ba se rendre compte que lui est bien té yango zo kamusa ba dans ce dola za kuna nkosa azesu na téléphone maboko te. Vraiment, il faut aller le roi Ndoki pour réfléchir que Moutakoufeli, moi si, a un téléphone, a un bengabat. A un téléphone, et puis pour téléphone, vous arrivez à y avoir soutien. Et est-ce que ça a tellement que des autres de combien ma casse, n'apporte sa libosso à Saint-Gabriel, puisque la membre de la famille, sous les monstres, sous les chocs, Babandi Baminas Libanda. Dolo bobi mwana biso, dolo bobi mwana biso, dolo lié, ole kisiye, bilo mwana bongo. Ils sont sous les monstres, sous les chocs. Bah, si mon de Libanda, artiste au coup de Libanda, ça ni bétail. Ça met déjà Libanda. Nde ba beti, ba bandi ko beta ba comédie, ba coûter, ba comédie, musu ba kimaki. Petit frère ya Dola, Dola tina ya somele mai na Nestlé. Kokota zo kota, akuta ina mu pepe wana déjà ko beta. Ba mo ba récupérer les cadeaux langu du yeyo. Nde ba pasola ke mutu, il y a des images, ba photo, auto zo ba photo ezali, ba panza ke mutu. Tant ba panzi do mutu do na kati sayoki ke ba panzi sous le kinaye. Donc moi ça kufi, les qui sous ba panzi mutu. Nde le quoi maintenant c'est lequel makasi, ba médecin hôpital, ba si do la vie papa et be maman sino eluka des ordres. Zo ebembe kene nango na morgue. Le quoi la moyen maman porte sa mouni nezakite, ne oncle pe si boula bi te to bima na porte à ciment. Ne to bimi na oncle. Donc c'est ba to bi ke do la ke me c'est que oncle pas kimaki.
docteur baka to kimena noko noko ba fuida pe to kimina ye to bimi na porte sima abi na biso bibino boke no zelanga na super de quoi dola na méthode ni na vie na moto to na porte to bima makolo to bima makolo na oncle te aussi mère attirer na sa diligence biso to bimi na poto po moyen to bima nzela moyen pour désordre oncle habito bima na porte sima to bima na porte sima to telemi oncle biso bibino boke zela biso na super ngana bimisa ko to leki wana biso toza wana tozaki kanga mote tozaki ba master do toke belé na oncle tozaki wana nde to bimi toke tema na super ngai dola toke tema ba super na ba master biso tozela oncle aleka bongo biso to sa ni tolanda pour désordre toki ma désordre to ka boye oncle bimisi corps oncle a changé corps destination akenango hôpital Mabanga. Depuis ça, bon, la bague que Saint-Joseph. Donc, c'est pour ça oncle a ça deuxième acte de décès. Ça c'est deuxième acte de décès. Pendant que l'acte de décès, les bosses n'ont pas d'eau là. On va commis bien que Madame Frida mort causée par ACR irréversible Ezali ou Isaac accident cardio-respiratoire. C'est-à-dire mère a ça une crise cardiaque. Selon diagnostic, il y a un médecin qui va embarquer. Des batailles. Ce qui a beaucoup de comment on a coup et blessé, bon, to garder papier. To qui à niveau il y a commune à limiter puisque Bougoumé c'est adjoint à limiter maître Isaac Moukeni son excellence il y a déjà qui mariage il y a civil il y a deux là. To contacter que maître dans milieu to biso que Frida Kofi oh c'est vrai OK. Aza Monique Bougoumé ça na aza autorité de l'état civil à n'importe qui c'est l'état. Bato baganga biganga ba informé te to kena bourgmestre adjoint tina morga Mabanga ko koma biso to komi na morga Mabanga nde famille de setiki ko famille sa nini bakei déjà na erana bosa so ile hote nde de la portée muto bimisi corps ya mwasi na sans autorisation na les infractions nde apporter plainte na commissariat za pembeni wana o ebatelaka morga Mabanga de la sali plainte na normal. C'est-à-dire d'abord sur le plan Mokili, Ayagité, mais sur le plan juridique, sur le plan papier, sur le plan de l'État, Ayagi déjà. Tout le monde n'a pas dormi le samedi. Papa a Frida quoi, il pas agité. Donc père a Frida, bah même les informations. Il est pas hébété. Il est pas sur l'émotion, sur les chocs. À quel moment niveau il y a flat, c'est que Frida Koufaki. Bah fongoli flat, ils ont déjà infraction. Bah continue à flat. Bazu ba policier bayana ba policier bakangi gérant hôtel wana ba mimi na commissariat commune Lemba ba komi ba bani ko benga dola wa siko dola samedi na tongo dola la muki pour zaki la to la ensemble tant la muki dola fongo téléphone na ba message ozaki na téléphone wana zaki ka ba menace de mort yo to bumayo to ko chubombeli yo zolo mona de la téléphone ayamba so appelé et le côté ba père wa ni ko benga le cas appelle le cas belé en soi boy de la c'est une personne ma bimpe na famille ana papa et la maman famille à dola et qui se présenter wana et qui représenter dola na niveau commis pour dire na papa que biso yo tozali tant ba commis boy père abinga na besoin monter na besoin ya dola a épée une explication m'a ramené les kaki ba bibo a explication pendant que déjà ba menace et bandi biso zongi to luka compromis to ba neni to apaiser na moto yo poto luka moende ni to ba finalement qu'est-ce qui s'est passé le quoi ba kangi gérant ba tiki gérant le quoi da samedi vers 10h déjà 12h l'état déjà est rané à manger ba yo panzan dimanche leki lundi papa ba dola a bengi père ba fruit da ba kuta na kana commune wana ba yo kuta na commune mais na TVA ba lo belango te ba ke kuta na commune papa boti dola na père ba Frida bazaki kuta na commune ba kuta ba sola pour la père ba dola anaki apaiser ba on na yoka bon pas ça bon que moi nazali parce que même la famille aussi le savait que moi a dépassé moi nazali père ba Frida sous les chocs sous l'émotion a eu dossier ya commune na commune Lemba a même en parquet ya matete abinga na bino pena photo kaka parquet père papa boti dola considère sous les effets des émotions sous les faits sous les émotions na ke wana pour ani pour ba bayebi ebelete papa boti dola aza policier papa boti aza policier aza neka simple OPJ
mais ayebi quand même mibe konde mbeko etambola abi loko memi parquet na parquet général et là problème té et là makambo na yo poza na ni na yo siko do la tellement que il y avait eu menace de mort ba message ba no bimake to mona ki abukaki abukebu pour garder sa crédibilité do la qui na justice apporter plainte d'abord pour na personne qui va menacer que wa bomaye c'est ça devoir citoyen surtout se ressentir aisé par mon propos mutu mobwe oza na droit de refunda mutu moko kangote do la qui a saisi parquet général à Kinshasa 4e rue ake asali plainte na ye afundi bato surtout o bazo menacer de la même ba audio a même ba vidéo ya bato ba propos ezake ngana mona ki corps ngana mona ki mutu abuka do la bi c'est bon le kola bango ba bisa preuve na bango ba ya na sa mala bango siko eyo sani le kola na parquet matete papa funda do la kuna parquet général za grande instance ya matete et bisi siko matete le kola mutu afundi a kuna za bafundi basali transfert à dossier et le ngaka kuna na matete et yaka na 4e basamba kamba moko amba moko comme je vous informe famille mona na soute famille oui famille madame Frida ba mona na soute ba sundola dossier ba funda na ba même ba sundola dossier ba ke na TikTok ba comprendre que eloko ba souffrir eza par manque de preuves bo fundi mutu abuki mwana mino loboko bo fundi mutu abuki mwana mino kingo. Mais comme la temps on peut ba preuve exacte mais or dola a des preuves ya bato ba lobby ke babuki na peut so comprendre ngai moi ça dola kufi cause aliwa e banate minga nga babisi dola ke eza crise cardiaque dola na ba preuve na ye batu mitema mabe ba komi ko influencer famille ba filmer famille membre muso famille ba loba ke dola buki mwana biso loboko abuki kingo dola commission preuve na niveau l'état à l'accès de l'état. Si vous avez sali plainte, vous avez un paquet, vous avez bon, vous avez une preuve. Vous avez un gérant. Gérant Sami, gérant Bi, vous avez un tumbate, vous avez un quitté. Et puis, si madame a quoi qui, vous avez un quitté pour vous avez un maki. L'état mon mystique, l'état bi oh, vous avez un preuve, vous avez un abuki. Vous avez un mukanda à l'hôpital, exacté. Vous avez un médecin, exacté. Maman famille tiki dossier. Comprenez? Pour la minute avocat d'abord bazwa ki ba si bango babike ceux qui boke ça mana dola par manque de preuves l'état kangabino l'état il bateka bois bo kilo bobe si réputation à mutu on comprend ndé na simanango na mincho to ba to za bo dossier dans la parquet général à Kinshasa et tozo de la famille karatisiko famille zoate pour ça dola star ezani pour ça dola star ezali mokilier découvrir réellement na yé moko paza besoin ba et le rené bomi mwasi na ye ya mo dola na dossier na ye asali asengi asali autopsie asengi na l'état basala autopsie dola asengi autopsie ça asengi autopsie salama na famille siko réaction famille zani na minute famille na nuba yate l'état aza likolo nzambe na se l'état tokolo bana mutu boye neti na lobi na mutu ke yo salinga mabe nga fo il faut ya na preuve c'est preuve pour l'état ebita o baleki si l'état imamonade ya imamonade comprendre pourtant on ba mutu ka leki si on a preuve ke imta bomi on a profité. Donc, il y a mis sur le dossier dans la 4e rue et de la 5 déjà autopsie. Ceux qui vont signer en l'élo, ils de la val, ils peuvent faire un constat, il y a faute de preuve et permettre à organiser des obsèques. Il y a moins de place où tout le monde qui est salle, place, date, bimi pour attendre la famille à lobby. Attendre biso peut lobby. Na minute muta après si ningisake madame Frida Koufeza Nzambe. Mais la carte l'artiste toto comme on appelle Mike la Duchesse Abimaki abandonne ba kamona idola na poto mambebele be invité so bolanda. Tolanda kengo live ya Lienzi, to bombe en tête même gauche épisode 1 épisode 2 biska puis Mike la Duchesse président Mike so to ibaki grand frère na musala mais maman sali comme masoni puisque Frida Koufi detinga no ibaka gaza cousine ka nde Frida Koufi bona eba na ngati. Vraiment vérité na eba na ngati bosa mama bala mamutwana na mona na ngati ngai lo ko ngape na eba na ngati na eba na mona ka siko na ba live ke aba za bandeko et puis tant Frida balaki na tuko mona na page na été à présent à souhaiter ata ba félicitations ndeko na ngai obali na mona na ngati ngana mona ka nde akufi boye comme buzz na réseaux sociaux tout le monde a comme mata Lianzi
avant organiser ba live pour tous on rapidement Lianzi moi Lianzi ba toi batté Lianzi na dola ba bando yo kanaté bana Kinshasa depuis 2017 OK parce que Lianzi amona makala Frida pas mona makala sikoyo dola ba sere ba 2017 ba ida na Frida abano luka Frida da ikina mo carnet mo boy moi décapo mo boy dola notamment ngo dia dola là da soin propre jeune mo ba le kana B1 succès azada na maestro beta ba concert beta ba nini parce que Lianzi ba groupe jeune mo parce que ba non nyonga donc ba wane ko beba na fort na ba sere na ba 2017 yaki ba bitumba ko beba na fort yango moni a profiter na mon pepo yo a sombi likamango penza pona l'accès ko ba comprendre te parce que biso dozaki wana façon ba no bomanela ya masekité ya ba no linga dola te bandaka ya lelo te ya sikate leti biso do mona so normal parce que famille de yebindete famille ko yebi na ngote famille ko mona ka 2000 personnes ba matio na live papa na ngai to ba non neto so ba to ba landa biso et so yeba likamni on na Kinshasa oyo neti ya meurtre beke mutakufi etambo na réseaux sociaux makasi boy l'état beta okara na bito so basali constat mamadola ba l'état beta karate l'état a sala a étudier na banquette na ba service na yi et si l'état ça tourner da kala na aner ba bidola ke pota ke akete on a des choses à confirmer parce que doit si encore mamuto kamot na mincho tolo ba to ko mena do de to za $2 ça to na $2 star mo ba za Paris na mincho tolo ba na maestro kuna na ba villageois ba beta conseil o amona to na $1 o yakufeli mwasi na ye et ça les passe santé na ye comme menacé a lia bienté mutu na eza bienté a kemba suna ba injure na réseaux sociaux ba zu ba avocat ba sanzete kasi avocat maître Michel mutu bi maître Michel pas éviter alors ba maître azam de sanzete maître Michel secrétaire académique ya Izipa Chaumba maître Michel avocat numéro 1 ya général Nemalimba et numéro 1 à la police avocat na yiwana maître Michel za ngangolo ozomona les premiers autorités na ba TV pour na ko s'inventer to pe ko lobani pour biso to la matanga biso to yete pe awa pour na ko lobela mabe ya famille biso souci na biso ezake famille ba manipuler bino pe tang mulai bozo longo pe solution te po banda bo banda ki ko sa be mission banda bo banda ko loba vérité zara ma era malembe le côté era mbango le côté c'est qui da mbango et même dans l'émission ce que comme ce côté est vérité beaucoup point te bino beaucoup parce que maintenant vérité et comme l'accent qui na cadeau là dola maboko eza pembe alinga ki Frida biso tout to linga ki mère likam comme babi Fabregas dem ta ça loko pour l'excès pour la likam kasi mamango ce que to bango mutaleka lobi bongo wana preuve oso comprendre likam e bon ba to na mboko eza preuve ya moni na mamadola on a termi fort faut contrôler la makambo zoloba puisque quand tu parles des choses à la télé faut s'affirmer qu'on a preuve pour ça ba cagnon dans l'état on a preuve te yo ça na preuve premier ngwana ya moni na niveau famille face comme lesco manque de preuve parce que so babi ba sa banquette Frida même vendredi wana azaki na wenze toki na wenze totala na wenze ngwa kenena Frida wana ko lamba nzunga makoso ezali awanola makoso na mipanzi etikali bongo Frida sali tina tongo bakopati ezali Frida bana so ma crédit ezali bato ezali mère asali crise mutazate nzambe kaka yimuka yebi o ya monaki et puis to pesika nzambe le kumu biso doza bato nzamba keli esali passe kobungsa engambe ya mwasi boye kaka boye dans les pamba boye peut-être les familles qui sont biso to se pelo Afrique to se pelo ndeni biso to to na besoin que les retours so ba petit pour biso to benga mère double tu veux que bénéfique non dit to bali Frida boye to so ba petit to so bana mapasa to so bana to na palais boye mère to mon ebimi mais moi c'est OK c'est que ça fait mal donc la mission vraiment dossier dans la parquet général à Kinshasa na 4e rue ça fait au 3e convocation famille soyate ba tinema convocation boyate tout le monde est famille de télémaki que de la zone on a été comme la minute chose que de la mutamomo luka famille la minute de luka famille na minute l'état alors ça la constat il y a manque de preuves ce qui l'état monique ba journée constat coquille en livre on peut ça de la papier ya rotambola normal on peut ça de la autorisation organiser ba obsèque mais après organiser obsèque et ngo bateli comme sili comme sili organiser obsèque de la peine à part na alobi okena tina suka fo basa la autopsie
pour la madame Frida bato bayeba réellement so ko fait nani. OK. Yeah, merci beaucoup. L'artiste Mamadou, je crois que le message est l'équipe. Mais la minute, les thèses de la PP, ça a une autorisation, accès pour organiser Banipo. Biso to kosa mamna luengete, biso to bi mibeko. Et de la zone à l'État. Mutayebi makamno sine comme na minute à l'État. Ata panda bano ba ke dola no moante, l'État est place de la zaki. De la zaki toujours dans l'État. Bana moi na kufi de la zaka dans l'État. Pour TikTok, YouTube, réseaux sociaux, la justice. Na kosa la sentiment na lobby après ça fait quoi mboko eza mboka spéculation biso to kola mboko yo ba bisa biso ke jiba miali gorodo to va on peut na penser ti lelo te ba jiba miali gorodo te ba ke ne we ranso na randoki ndi ba isa biso falincho ferincho to vivre na pe ka bongo donc et quand on peut ka bongo na penser donc congolais za soka fandi a bricoler likamuna ya bricoler na lolenge na ya tie mais tango makamta ngoyaka namona na ngate na ba TikTok wa to sa ba live pour na dollar ils raté live à TikTok pour na dollar ils raté live à TikTok pour na carburant ils raté live à TikTok pour na transport pour na nzela raté congolais likambo yebe et aux déranger société yetalité congolais likambo batu abe sa réputation yem talibosa tchepena mega ta $100 abandi bena ko kota be mission banini bon biso to tala kaka biso to yebe na biso makambo ikoma na niveau ikomeli to ça ko constater kaka la l'État à sa moussana et ce aujourd'hui aval dans l'État je pense que il est à 5 jours pour la sortie pour la sortie côté pour na accès à l'État il est à 5 jours pour na mutuelle de comme dans souka famille zoyate batiki na bango bato ebité bula ngeza nini mais na parado là souci neza a organiser obsèque pour la mois sinae et puis je pense que même famille malgré betirame ezali de la organiser obsèque on y monter faut famille peut faut ça là donc nzamba songa pe sa makasi les deux familles et boy ya te aba ben ça on a l'état des bazo non le problème il y a l'état est à l'état famille la famille nzamba même ebinde à diriger pour makambo do là azan ba parents bazali ba papa na maman bazali o basola pe na ba papa ba kosola pour ba ibande nini ba stopper non hémorragie ya biliba lo ba oyo lo ba meta en mulahi. Tout ce que justice c'est ça, c'est ça. Ok, merci beaucoup l'artiste Mamadou. Moment vers la fin de cette émission. Bande rebelle batali biso na minute partout en Europe, dans l'Afrique du Sud, partout bande ko ba 8 ans au talabiso. Mon message est nini na suka po to kaba. Bon, message est ça. Et le plus important c'est la minute c'est ça que maman Frida tolinga ke mingi. Ça fait mal de la perdre. Un moment où yo moment vraiment où ça inattendu tout ça quitter. Et nabi ke batu bazo ya dola loba na mais après makambo ile kana na tana passe vraiment nzambe a pesa biso makasi a pesa famille makasi na sengi na famille bolobi belé ba intoxiqué bino ba memino manzila ya makelele trop wa kufio na za mwana bino total au moins ta pona da ko rendre ta hommage biloba beleki trop to sali ba réputation et on a tinate bato bakoti ba mbongo na mona TikTok kuna ba débat buzoba donc nzambe moka yebi ceux qui m'ont suka ndeni mais je pense que le roi azar le bon Dieu donc il m'a bien to kunda Frida m'a et puis justice ndeka le roi m'a justice mais ngai nde na mona la vérité oui banaka et banaka parce que Frida tamoli bien c'est une fille vraiment respectueuse nga fani ne pendant 8 ans. Frida a fimo alengaki le sambo fort on a prier Frida on a bondela Frida qui muté malam Frida qui na ba caractère abuzo baté makame comme le Frida nzambe ka pesa makasi mais na yebike innocence na yo na vie ndongo zalaki na yo ebi ka mutute babali yo elukele ba problème Frida nzambe akotalika muna yo ai alaksa na mokili vraie version ya liwana so eza maboka mutu nzambe alaksa soki eza nango liwa naturel ndenge ezaka liwa naturel so crise cardiaque nzambe pe ka mutu ayebi biso to eloko aloba te para dola eloko aloba te donc maloba mpenza tokoloba yango wana tozozela l'état apesa biso aval mpona organiser bapesaki. Voilà, merci beaucoup mbote eza te biso mikolo mbote eza te tosouffrir na mbote kosekisa mpe eza te tosouffrir na kosekisa mais oyo eza importe eza kaka ke toza na matanga na kosenga nde na communauté congolaise nyonso
Oh, à Monique peut-être a aidé artiste, a aidé Dola. Pour exemple, il y a des problèmes. Vous hésitez, attendre un compte Facebook, vous avez comme un abisso. Attendre un compte TikTok, vous comme un abisso parce que vous avez tout. Ko bala na ko kufela mbamu kangami buza facilité. Nzama sunga kaka. Donc problème yangwana na habite sur na pesa numéro. Na pesa numéro rapidement pour na bateau surtout balingi peut-être ba sunga artiste. Le numéro est plus 243 90 68 66 046. Voilà, plus 243 90 68 66 046. Ngamona yambaka, ngamona répondre rapidement. Donc vraiment, nous avons pas mon surtout puis nous avons plus ma casse en famille. Voilà, merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Jeep ya vérité. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous l'artiste Mamadou, donc frère, ami, il y a Dola Star, il y a des solo par rapport à Maramne Koleka. Botuna Ibiso, Mamadou la Star, ils ont Keneni, Maman Frida, évolution dans le Keneni, en tout cas, qui n'a Jeep ya vérité, émission la Biso, ah, Koutana, Mamadou, qui va vérité, nous sommes Sabino, information, Sabino, Makamundenge et Koleka. Kino mokolo asuka maman Frida Nebo en tout cas tout la sabino ngo bozara tellement belé kota la biso. Merci beaucoup na les boss Obed Nzao agence Anola NG Business Solution au le biloko lelo lobby komi pourquoi pas les boss Pladi Chiyoyo na kati ya SB Africa Cuisine na kati ya Piccadilly hein na likolo wana na Yoville dans Afrique du Sud. En tout cas boya VIP eza kitoko wana. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam